Merci Kabouya, merci Nabino Balandignoso. Il y a aussi du Congo heureuse année 2023 qui m'y a en banda pour Nabino année 2023 ils allaient année Oyoboye et qu'on a vraiment année détermination et puis année Oyoboye rouge et les sades noirs Nengue Kamarala et Aloba et puis ils a année Oyoboye ceux qui ont raté opportunité Oyoboye ils a des besoins d'ambition Boye Bango que tu as toujours un peuple soumis, un peuple Oyoboye vassal, Oyoboye azera toujours vassal laïque, un peuple plaintif. Alors il a fallu une nouvelle génération pour changer Makambo. Ndenge boyebi Makambo eza koleka na kati ya mboka ya biso Makambo ya élection année 2023 eza année électorale et puis Makambo ya ba M23 et puis enfin ça passe parce que les gens nous ont fait croire que Mobutu Abomam Congo, Mobutu Aboua na Kasai, Kabila Aboua na Kasai. Aujourd'hui, les Kasai Aboua na Kasai. Donc on ne comprend absolument rien. Ils ont bilor Oyoboye pour analyser en haut. Et puis Nemboyebi toujours dans le cadre il y a sensibilisation, il y a éveil patriotique, dans le cadre toujours il y a article 64. Oyoboyebi sur la bureau Mimenga tout ça pour prendre la maman au sein du Congo. Boyebi Yamouana Israël lutte sur des batailles dans le mission de Bundarango. Tellement beaucoup de conscientiser les jeunes pour la Sabino que non, seule la lutte qui libère. Et puis, dans le contexte, c'est la RDC, sa soulèvement populaire, sa révolution, sa révolte, m'a rappelé parce que Boyebi, le 4 janvier 1959, ils ont dit année au début de la révolte, c'est la révolution. Tango, bande konabiso ya Abako basengaki meeting et c'est que non bauti na match ya Vita Club na ba équipe belge Simba qui te retour na bango boyebi eloko oyepesa et puis yango me maki biso na schéma ya koluka indépendance mais malheureusement le on est toujours 64 après l'indépendance Congo to avancer ne loko moko te à part tout vu ba président Miyibi ba président Lokuta ba président ba donc classe politique congolaise est pourrie 64 ans le 4 janvier et loko ata moko te za kotambola ya mwana bomona mettre son ngala bakamino que ba jeune ba papa na biso en 1958 1959 à l'époque wana mondialisation na nos technologies za ki avancé te YouTube za ki te TikTok za ki te donc technologie mais bazo ki détermination wana akobunda pona mboka na bango parce que ba mona ki niveau ya souffrance bazo kata ba papa na biso maboko bazo tout abao na maboka bazo kata ba mama na biso bazo sala o bangi basala pona ko exploiter bango na ba condition nyonso o biso toyebi ba caoutchouc ya Équateur donc ezaki eloko oyobwe batala ki balobi non na aliro to sokende oyobwe soki ke to bouger te to telemite alors ekozala danger pour na biso d'où il faut to senga indépendance ko sala que non indépendance on a biso ba ikongomani to vivre to mboka na biso mais erreur grave to zu indépendance mais indépendance yango peuple congolais azo se retrouver te kaka un nombre ya batu mo bloc ya batu monde mutu baza ko s'accaparer na bomengo ya Congo yango na bandengo na ngandenge boyebi na bisaka bino que élection na Congo ezaka système au ba ko changer ba kambi mais élection qui ko changer le comment na Congo na contexte ya mboka biso toza na ngolelo parce que to sali élection 2006 2011 2018 qu'est-ce que eloko ni nemi na mboka et même biso ba miyibi et même biso ba lokuta et même balkanisation et même tribalisme et même ba makambu ya mabe tellement na Congo yango wana sikoyo boy bomoni na 2018 peuple a poni mutu o asepeli na ebo non seulement en 2018 na 2006 ba pona pe mutu donc volonté à peuple ça a respecté yango wana bisa bino que non na angle auto comme le on a 2023 soki ke peuple congolais oboyi ndenge Tshisekedi aso bon non élection ko salema et to kene na nini bo soki peuple congolais oboyi ko ba kono to kene ko sa rolete Chilombo a cause raison ya ko ba kene ngala ngina organiser ba élection mais bango ba sa nini ba boyi ya ko mo linga nazo soutenir bino ba jeune congolais to kene ko sa roler massivement et puis mon kolo ya vote tango zo voto vandi wan tout la siko boy biscuit Tshisekedi a koyiba et puis ce que non mutu au peuple congolais ko ponaye va proclamer était à partir à la révolution révolte ba moko parce que là on a ma source ma câble on a joué
na yo ki ba vanda ki conférence moko réunion moko na Paris il semble que ndenge zali wana ba yo kana kité ba ko o Tshisekedi a pour rassurer ba to Union européenne ba communauté internationale il semble que ndenge za wana to ke na dialogue peuple congolais botala ba to bodo Félix ndenge za na ko ba biso ba transition ba dialogue ba consultation ba nini pour nini nyoso wana ba chemane ba nomema yeke no a continuer ko umela na pouvoir na ya moyibi yango nazo yebisa bino bana Congo boyebi ke no ngai bino mimenga na ka kutalisa bino bisika oyo boye bato misusu bakomaka te donc schéma ya bato wana ezali bongo akokena dialogue parce que bamoni ke no le couteau Félix abaki no to mekana na élection to misa calendrier électoral soki esimbi te allez tobe tobimisa schéma mosusu donc Félix amoni vraiment ke no abi tokende kosarole bato babimi babi tozokende kosarole puis bacandidat bazoya seka koya na minute onde komi awa boye Félix na la bona ye bakomi kobule ndenge nini ya okende négociation dialogue ya mwana bomona ki vesa yo akena iko ya mamepa ya président ya seni pona koloba keno bato ya biso hotel isanga bonganga ono calendrier électoral wana ezali wana ezala mabeza malamu te bango baza ko appuyer yango oya kindoki to ya kindoki te et puis akena dynamique ono biso bato ite antisegedi loko na bango mabenga oso ko na bosani tala batu o biso tozana bango na ko constat politique ezate lelo oyo boy na bisa bino makambo ya 42 millions de dollars américains oyo boy Isabelle Kibasa ozalaka député belge mosi ya grand frère ya Félix Tshisekedi mbongo ya rame bayiba mbongo ya rame batindi yango ke nokotonga université moderne na Mbujimai bayibi mbongo wana donc depuis mois avril 2022 tina décembre 8 mois bakika bakutika la fondation ata libanga brique moko po matabo ezati alors to réfléchir vraiment bien bande kuna biso akasai tango bakatanga babaki botonge pa na bino oh non bino bozoka bola tribalisme nini bango moko ka ah non Mobutu aboya kotonga na kasa po bano linga biso bakasa ete oh Kabila alinga biso bakasa ete oh mais tu es bien que nous avons beaucoup de Kabila les pèses à Kabila on m'a fois pembe à travailler na baluba ebele na mboka o na tana bango mais lelo o bolikambo ko kamwa bango moko bakasa ye baza na pouvoir projet à 100 jours ba yibimbongo projet à Chile Gelou plus de 100 millions de dollars américains oh madame Rachel Kitty journaliste à Tu30 à Tutaki projet à Bandaku ba yibambongo wana ba projet nyonso et puis bato bazoyi bakambongo ezaka bakasa ye baluba ya Mbujimai siko wana siko bozo bakenonde bozoyi ba mbongo na bino na Kasai botonge pa na bino bokoloba kaka kiono Félix pe ba envoûté ba potele pa bokotonge pa na bangote et alors mutuno biso tozomituna pourquoi mbongo wana biso tanto bana ko dénoncer awa boye ke bazoyi ba mbongo puis Félix eba ki bien ke bazoyi ba mbongo puis ngana ndimite ke no mbongo wana bato na bazoyi ba bango bazoyi ba yango bango moko sa pour ta Félix aloba mais ce qui est que Félix ayeba ki makambo o to be mbongo bazo détourner ensemble il a fallu bato na bazala sanctionner ba kanga bato ba tchama na prison donc de fait que tu sais que ni tilo maso kanga bato wana te eza cop na bango bazo sala yango wana bozo mona lelo oyo boye bisika pour mezali mbongo ya modernité bolandi ko na chwa pa wili bakonga bati beton na beton fati na beton donc mboke komi donc ridiculiser donc mboke komi ya motozo yiba azolo bana peu ouvertement que non ngana zo ki grâce présidentielle parce que Tshisekedi mutu abimisa ki na donc mbongo ba yiba ka mbongo gratuité de l'enseignement wili bakonga zo ki grâce présidentielle ba kabola mbongo wana moyibi na ba Tshisekedi qu'est-ce que belo kwani na malongo biso ko savoir de la régime ko wili bakonga bombi yango te que Félix mutu abimisa ki ye na eteli longo mbongo ya santé ya COVID-19 yango ko yo mona Congo tala que depuis bato ba ye mbongo nyonso ba procès à 100 jours mbongo ma ego de rêve donc ba mbongo ya ba projet tout wala ibande kolanga na zo bisabino bande ko oyo boye bazo piller mboka lokola l'état zalité pas maté bazo yiba mbongo wana ba yebi kino mandala bango ya suka ya moko nde komi mwana yiba bendana kende kosala kwena kote na yo et puis likambo ya pasi na soni botala Tshisekedi asali 5 ans déjà 4 ans kututi
5 ans au pouvoir, Félix a kené na kabeka monga kotonga moi centre moko bois école. Oh. Est-ce que Moutou a vraiment ça sérieux? 32 ans de lutte, 5 ans au pouvoir pas kené ka kotonga école wana na kabeka moi. Yango na zo bisabino bande ko na ngai ba ventire l'équipe trop na Congo. Ba nani ba ko changer makambo soki au télémité parce que boye ba yango lelo oyo boy. Ba taliban ba de ko biso Kasai ba luba. Ezali kamba bo maté. Toko récupérer Bunagana en décembre. Toko récupérer Bunagana nini Ruchuru. Lelo oyo boye. Nde na zo bisabino Bunagana eza toujours na boka ba 1v3. Ba 1v3 bazo tambola Uganda, Rwanda bazo tambola nde balingi bazo yiba ba minerai na biso. Et puis lelo oyo boye nde na za ko informer bino ba tu ko zwa localité mosusu ya Lima. Et puis nde bazana baza ko progresser po ba ya ko zwa ville ya Goma. Botala ba ventira Tshisekedi. Tala ba comédie Tshisekedi a osali sa biso. Donc lelo oyo boye armée na biso eza une importance moko te et force et EAC on peut comprendre déjà Tshisekedi ba comme na ba ko observer le coin de Monisco pas la makambo na ye. Bazo boma ba congolais, bazo violer ba maman na biso, bazo yiba ba richesse na biso, bazo sala o ba lingi. Félix ba to frappa kuna Félix azo mona ngote. Mboke zo kende. Yango la bisimino que non élection oyo boye. Eza élection te élection avant normal. Élection oyo boye, eza élection comme battu na liwa et comme battu na ba crise comme donc on ni samboka sima. Parce que toi imaginer le mandé Félix na battu na bazolo ba non, balinga sala Félix coup d'état, balinga ba boma Félix et pas ba Rwandais tala. Zakari baba baso tika aventure na bino. Vous croyez réellement que non Félix na ndenga zali et que mutu aza vraiment que non nazana menacé naza batu bazolo ka ba boma ngai. Est-ce que autant mandé Félix autant ka bitambola tambola. Yo mutu so ko sa danger n'est-ce pas ko bana batama. Oh bakana ko limiter ba voyage na yo. Mais bon la Félix ba sorti par-ci par-là zo tambola zo li zo bina ba mariage ba nini. So bengi Félix na fait tibu aye. Et ça juste bozo luka ko distraire peuple congolais. Félix mutoza na besoin ko ma Félix ya ça parce que wana za ba aventure oyo boto ebi à l'époque Mobutu pas ça ba scénario wana. Kabila pa meka ko sala yango. Donc wana na zo bisabino Félix na ba 1v3 baza même moral na mutu oyo boy ya okulutu na wa yamba benga ka emi ko boss pour Kagame. Donc tout va besoin mona oyo boy c'est déjà bien planifié. Ba Rwanda wana bazo ya na Goma, mission na bango zani n'est-ce pas bazo Goma. Ba tu ko zo village na ibisi bino anya milima. Ba force régionale bayaki pour basa ni n'est-ce pas pour babunda. Mais tant que bango ba boy ko bunda ko mi ko vana bazo sala observation ka ne monisco sala. Est-ce que réellement to ko s'attendre que non batu oyo boye baza sérieux be baza na besoin ko zo mboka na biso. Ba millions de dollars bazo détourner. Ba milliards de dollars ont volantisé. IGF, si nous étions sérieux, bon que ne auditer si c'est qu'elle dit. Mbongo ya ram. Tant que banay ko makambo ya ram abu 42 millions qui destiné pour etonga mbong université à Mbujimani. Mbongo wane ke wapi. Et puis les oyo boy, bozo ya ko ebisa biso, batu wana bakete zali eza diligenté et ko so bakokanga bango ka. Mbongo wana bayibi yango na Félix na batu na nyonso bazo kabola mbongo wana et puis bino na moni nani oyo boy mutu à l'Assemblée nationale oyo boy abandi pré-campagne électorale na kwango. Félix abengi ngai tango ngai Félix asaki propagande ngai sala ki côté mais akanisi biso batu ya kwango abengi ngai mboso apesi ngai poste ya Assemblée nationale le ko la président. Alors biso bana kwango il faut voter Félix Tshisekedi. Tala buzoba oyo na mboka oyo. Mboso timoli lilita politique nae. To kanisa que no mutu ko na âge à 80 ans, boanya sagesse mais ba mboso ba ko se ba 80 ans, sagesse zo na kati. Est-ce que mboso vraiment ko ça la Tshisekedi campagne na kwango ko lo ba que non pour a récompenser ngai ya pesi l'Assemblée nationale, il faut ba to kwango ba voter Tshisekedi. Tala biskabino ozo mi mboka. Ba jeune na Congo to ko ça la campagne nyoso. Révolution na mutu ekata biso na batu ko. Ba impunité bato bazo yi bambongo tangu général Delphin Kaimbi bisa Félix ko sa association na ba Rwandais Delphin Kaimbi akufa mais bamboso oyo ko balinga ba exemple ba papa Léo Kengo Adondo pona ko sauver mboka na maboko ya Tshisekedi oyo boye lelo Congo akomi na zangi sauce même na ba quelques pays ya monde na Afrique
même boss azo kende pe kosa la propagande akena madame nae na batu nae ko ba kono to voter Tshisekedi. Peuple congolais boye bango élection na Congo na zo bisabino soit token élection oh question qui va beaucoup respecter volonté na bino peuple congolais si vous ne bali na bona balabala. Parce que ceux qui besoin c'est la paix que ba leader na bino wana ba politicien ba bisabino ke ote nini boy batu wana ba ko bisabino vérité té. Parce que les leaders politiciens bango tout wana nde bozo mona lelo baza na système déjà na bango bazo sala. Eza politique ya diviser pour mieux régner, to yebi biskani to kesa nini to kende kokutana. Ngama na kozina no, lelo to ça janvier 2023. Bunagane ke wapi? Mboka wana Goma bazo zwa yango. Lobi to yebi te ko za Bukavu. Mais biso tout ça ka élection nde nazo mona ka abo ba parti politique ezo sala ka ba déjà ba pré-campagne on a besoin de pour na ko flatter Tshisekedi oyo boye bazo yiba mbongo à l'état impunité zéro Willy Bakonga ayiba mbongo éducation baninga Tshisekedi conseiller ya Félix donc batu oyo boye nazo bisabino bayaki te pour la travailler pour la république bayaki pour la copier de république. Pour la cause mboka ba pesa ba Rwandais bazozo ba or ba minerai ba cobalt ba manganèse biso ba na Congo tozana ka pona koela to kosila na bino na 2023 nini bo nani ngwa bisibino ke no soki ke to telemite to fungoli miso te ndenge ba papa na biso 1958 59 ba tele maka pona kobunda to bundite vous pouvez que Félix a kozonga sima na makambo zo continue obo bas excuse parce que boye bango pouvoir à Tshisekedi Tshilombo et simba mina batu ya état de l'Est Kenya Burundi mboka onini Uganda 4 pays wana nde batu asimbi pouvoir à Félix parce que ti EAC wana ba créer déjà ba zone tapon parce que ba yebi ke batu o botan ba koluka ba telema ba soldats ba kosala nini ba ko telema ba kubuma ba kongole ba kubanga et puis ba kozonga yango wana nazo senga na bino article 64 2023 nazo bisa bino ba ka kozonga bino ba carte normalement. Ce n'est pas aucune élection, mais bon, solution à Congo, il faut recourir à la révolte, il faut recourir à la violence. Et à ce moment-là, bon, mon accord, Tshisekedi a quoi kanga babisa kanae et puis à quoi ça nini à kokende. Ça y a un boy bango toza toujours là. Maman na nita la biso likambo bossa la biso boy nini boy. Mutuaza na besoin ko ma Félix Azalité. Et puis bon na bisa bino loko plusieurs fois. Ce qui Félix réellement na Kagame bakabona kinde batozo kanisa wana. Soit moko na bango alinga kufa, soit moko na bango alinga kaza soit na prison bakini. Mais tant que batu wana bazo sa biso ba scénario na bango, boye bango que non peuple congolais to fungola miso. To fungola miso. Bande ko na biso ya Kasai oyo bakisi biso soni. Na mboko ya bino moko ba pesi mbongo bokene kotonga. Ba pesi bino mbongo, ba pesi bino pouvoir, ba pesi bino tout. Vous avez l'armée, vous avez le contrôle du pays, mais qui moyibi bozo tikate. Et puis lobby bokolo ba non ba Kasai ba linga bango te ba boyaka toto. So bino moko bozo yiba mbongo oyo ça destiné kotonga la province na bino. Et puis là on a zomi tuna. Pourquoi Tshisekedi azo kwa okanga batu wana te? Pourquoi? Donc Félix va cop na ba no beto na Belgique na ba boketu na batu misusu na memi yango te na kati ya président de la République. Et puis il semble que non akenda kana ngujima et tout à liboso. Ayebaka déjà que mbongo wana ba yibaka yango. Mais aboya ki me kwa na politique na ya koluka ko camoufler ndaki bokotali sa bango po ebima comme si que non et voilà ngai na sana besoin na tonga pa na ngai mais bato na sana bango balingi ngai te. Kabila aussi l'avait dit. Je marque 15 personnes. Mais ce qu'on régime Tshisekedi déjà régime eza constitué na ba eza position na ba tribalisme moko leki likolo. Okutaka baluba ba Kasaye koso. Sikoso zaki bato ekolo misusu ba Kasaye ou ba équatorien ou ba Swahili ou ba ndeko na biso ya Congo ça ba yibaki mbongo wana. Boka na babo tibona prison. Pourquoi Félix n'arrête pas les siens? Parce que baza bandeko na ye machi ya momeno makila monoko na ngai atala nzoki musuna kubwaka musuna komela. Tala bisika mboke sokeni. Mboke komi balkanisé 2023 yango oyo boy. Bunagana toujours na mboka ba Rwandais. Pour vous dire que non toza na armée te. Pour vous dire que non toza na président te Félix est là pour na assumer protocole à président de la République. Parce que bakor tout on va signer qui na 2022.
Bakor ya Nairobi, Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, Luanda 1, Luanda 2, 3. Le lo oyo boy. Et puis si la on boumate, oh ba M23 va se retirer, ba M23 ba zaka na Congo. Colonel Mamadou na la Koufaki, pona makambo ba M23 obo. Mutoye la biso ba M23 eza Tshisekedi Tshilombo. Pona nini? Biso ba Congolais, tokanisa ki ete non, boyei ya Tshisekedi na pouvoir. Attends, il va qui pouvoir changer, mais Félix c'est Aza au service il y a Rwandais. Tel qu'à sentir à Félix c'est Nengezaliwana. Rwandais na Rwandais. Alors biso ba na Congo to telema. Même ba leader au monde a ben ba cause carte électeur na yeno. Alors bini ni yepé candidat na e. Ba tu le kwebo ndenge moko. Kuna pena Lubumbashi na occupé que non Claude Mouyambu à se prononcer à l'Union Union Sacrée et peut à se prononcer candidat président de la République à lobby à soutenir Moïse Katumbi pour baser au pouvoir en 2023. Peuple congolais mboka na biso tout ça la tachote na ba comédien to so monezo le kalelo oyo boye ba yango to ko sanga mboka et puis déjà to sangi déjà mboka. Pona nini parce que ba jeune belé na minute boye cordon pesa biso polo nini 5000. Bon, mon dangerosité, on peut que ça courir. Bon, mon dimension, on peut que ça kenete. Bako pesa au polo, bako pesa yo 5000. Bako benga bako promettre obo, so bunagana. Ba Rwandais wana bazana kati ya ba institution mboka na biso. Mama Denise Nyakeru tolo bakango abo. Na bato ba bako ba osa ko Félix coup d'état. Akangi na bato wana photo ba Rwandais wana. Siko to bitu na mutuna. E bandi ndenge nini Mama Denise Nyakeru akako se retrouver na photo na bato ba linga sa mobali ne coup d'état. C'est que bato na ba yebani. Bazozo ba biso peuple congolais. Yango wana bande ko na ngai Bruno Membenga na bisa bino la peur doit quitter nos esprits. 2023 na zo bisa bino et que ça la année oboy entre la patrie ou la mort. Tout ça deux choix parce que zo na droit erreur. C'est les révoltes, boycottage, sabotage parce que tout le monde dit que non batu oboy balingi ba sakana biso trop c'est trop. Tant bazo ibambongo kagama zo pikisa ba monter. Tant bazo ça ba détournement. Tant bazo ko pesa biso même ba carte électeur à Malonga la nini boy Denis Kadima na bisa bino bon ni tricherie Denis Kadima zo préparé et puis élection enrôlement on a l'autre le 4e to ça là na mi mukolo émission ko date mais la date to ça le longa na bi to le 4 donc dans 20 jours enrôlement aussi là et puis Didi Manara oza ce qui rapportait à Seni à lobby que élection enrôlement des années tout le monde va couper sa prolongation. Pour vous dire que non, tout a été déjà calculé, planifié parce que ce qui n'a pas centre Misusu, au coup de battre belé, machine des accords moko. Centre Misusu au coup de deux machines, mais moko zo sala te car moko zo sala. Alors par jour, bazo quand même pas pour enrôler 100 personnes. Sur 50 millions de personnes va enrôler bandeni. Donc batu oh boy baza ba machine na banda kuna bango, Tshisekedi, le ba message ba frappe na bango, bazo ba machine wana, ba ko enrôler batu na bango butu et puis mon colonel na élection ta mo kena ba pesi batu na bango ba kota ba ni, c'est ça mission na batu wana. Moi je vous alerte ici que non, nous devons nous réveiller. Là tu as le 4 janvier 1958, ezaka date au ba jeune bazo ka conscience ya kubunda pona mboka na bango. 64 après indépendance. Est-ce que au monde à Congo au monde bolam ou bon monde kaka milelo na milelo ya mona bengisi bino to bongama parce que tango auto banaye kozela ba kosela mukolo makamuti bato bana monde que le 2023 et ça 2100 même état 2100 ko koma pekaka donc peuple congolais to komi na ngonga bitumba pour que to bunda na batu oboé seul révolte révolution article 64 ndenge de ça que non makambo échanger na kati ya mboka na 2023 bon s'abonner na Océan du Congo. La monnaie l'année passée, Zaki combien au Océan 18 500 personnes. Donc à nous boy, bon ça là que nous comme x2, to comme 40 000 abonnés pour que le message oh boy. Tito comme en décembre on a poste présidentiel ba élection ba proclamer ba tout. Congolais nous soit en capacité à koyoka message de biso to kopesa mot d'ordre. Parce que to sont à souci maté. Et là on a kolo ba binoka ya ngwana. Nazo bengi se ba jeune tout ba résistant ba activiste ba jeune oh boy bozana esprit ya baga to ça la coalition parce que ba vient na biso ba axi ba limite na bango ba tout wana baza ba oh boy zo travailler pour na occupation ndeng na lobaki to continuer combat oh boy jusqu'au sacrifice suprême et puis Merlin vous boyez bien tout ça qui na ba na combat benga kinga aza ko bata makuta bata minga na ebiti bazo luka na ba service ya ane
parce qu'ils ont dérangé bango pour dénoncer qui m'a cambié calendrier électoral depuis ça la point de presse naé au bino tout boyebi ya ngala bozomona kabuya pardon ko denga 1 minute tant ngai na bana koloba tant maman aussi abenga biso tout ba jeune a boya ba jeune nyonso ya résistance ba jeune o to bunda pona Congo lelo o bo lobi ba ngaki lumumba na ane lobi kuna ngaki ba bazoluka Merlin Vouf lobi ba ko Moustapha lobi kuna donc soki to sali attention te batu o ba papa o na Tshisekedi o ba ko li biso parce que bango bazana besoin ba étouffer biso mais likolo lo koso ya mbongo ndozo mona bazoluka ba kabola biso vous voisin ko bata ma bazoluka ba kangai na batu ane to ça ko dénoncer biloko wana mais nazo bengisa bino ba jeune mais bele ko kenaka na union sacrée ba activiste bele ba kenaka basumba bino na union sacrée ta bo moni kuna ma beseli boye kozonga na bengisi bino ba jeune toyo ka conseil mama aussi aza sœur na biso na âge aza mukolo na biso tanga te Bruno a okende na ate boya tout ça la force wana et puis force ensuite to continuer ki nango je ne crois pas que lelo on est dans zolo ba o boy merla ko bata manenga so bata mawana ba ngaba ka lumumba te ba ngaba ka pénalité parce que soki to ça na résistance e vandi bon moi que no batona to faire à genoux bango ma bepezo za la peine azo comprendre eza que non to ko sanga na biso tout ba jeune wana mais to zo zanga ba partenaire pour na ko sanga série d'activité ba manifestation joue na providence azo benga ngai ba ekirina bango ba résistant misusu wana ba activiste Bruno to za na besoin to ça bloc mais to ça bloc to ba no ça ba manifestation comme nombre to zali ba moyens alité donc 2023 ko eza année o boya Tivundu élection to biki ba ko proclamer muto o gagner té bino ba partenaire bobo ngama déjà bobo ngisa déjà ba mbongo parce que 2018 ba ibaka biso élection modor de pesa marate ba leader ba bangaka pona nini ba okamba ba chango na prison mais biso siko bo une nouvelle génération to lobité nous allons dire il faut loba to pesa orientation ce qui est volonté à peuple ko za respecter ce qui bokane ça ma maman aussi ba na ko loba boya to sangana lelo o boye makambo ni ko mate ngai to zana maman aussi à tout moment conseil na ba orientation ndebo monaka to zo continuer bagarre o boye malembe tambula malembe tito ko mais puis to réussir to gérer mboka o. Alors, bande de nyonso ya diaspora, communauté internationale, les États-Unis, na Canada, na Belgique, na Afrique du Sud, partout biska ba Congolais ali, vous voyez ça ko bata ma bazo luka ba kangai so pe ba kangai, wa to ebite mais pour partager mission o boy, pour na kota c'est que non na zo bengisa. Maman aussi a pas osala mission o. Ya ko bengisa ba résistant tout kabu ya pas osala mission a. Biso ba jeune to sangala, to sala coalition ya sika. Coalition to sala kana bino ba mfu boye bien ngo lisusu. Les fous de la République. Il faut bah fou misu ba botama pour na ko changer makambo ba loko na tout bobo sana. Numéro na ngezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndebo ko benga biso beaucoup pour soutenir biso. Bukayepe mbongo botindi bobino Bruno. To tindeli bino $8,000 be $80,000 ndebo tinda wepa ba leader wana. Bo ça l'activité parce que Denis Kadji il faut tout stopper. Mais nanu nga osala ngo boze la pré-campagne bo pesa batuna bino mbongo pourtant ba okota na gouvernement conséquence na ba yibaka mbongo nde bazo yiba abo peuple les continuer toujours kolela ngana suki abo to kutana bino na mikolo ezali koya bonne année na ngana feta ki angote na belaki depuis samedi azalaki ya obela lelo na zui makasi na lobi fona kotalisa peuple congolais bande ko na ba makambo zoleka et puis makaniso biso tozo kanisa eza juste pour la révolte et révolution pour to salela ba conférence ngana mama aussi ya to anima makama to lobango donc eloko tikali biso ka abwe ba moyen et puis ba petit baza déjà pour na kotia fait lumbe batu obwe ba mona vraiment que non peuple azana kanda peuple aliété peuple mérité pendant régime o mobile. Merci Nabino. Vous s'abonner, vous partager, vous liker l'émission du début jusqu'à la fin. On appelle ça une manière de vous soutenir. Bitumba Oboy, tout ça plus de 143 81 73 11 702. Maton donné la baron toujours entre la patrouille, la mort, le peuple vaincra, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta.